Keyo. Et ben de la semaine là mon mabota mabino biskanyo sobozito ya kolanda biso adrénaline ezali déjà komata pona ko annoncer bino 6e anniversaire ya CNL na bino kozala le 22 avril oyo na Simos Place koinda mabe na kanti déjà annonce ya sport na biso eza koloba bien mbote na bino Kinshasa monde entier to renaissance makasi biso balio ya communication soki to bi ki to servir bino pour musalo to poneza boumbu makasi na biso bino tika na biso bino kota bandeko ya alternance pour la République bango balobi ba élection ko ko sel maté soki bandeko bazali banda mboka ba yete c'est-à-dire ba participer lokola Moïse Katumbi Chapo ba détail bolona na commentaire oyo. Mise en œuvre totale, ya corps, ya Saint-Sylvestre, des alaki au menu ya échange, ya matinée politique organisée na bandeko ya alternance pour la République, présidé na coordonné yango Délice Sanga et Sika Wapi avant tout abandaki ko la restitution ya situation politique de l'air à l'obelaki pe na oyetel échange na bango mikoleleki na président Enseni concernant processus électoral lié na machine à voter. Na même occasion, à Telisaki alternance pour la République, sans Moïse Katumbi Chapwe ou Yazali candidat président na bango unique, ce qui a participé na processus électoral OET, bango P d'office AR, bako participé na l'élection ou Yazali prévu le 23 décembre 2018. Na même logique d'idée, à Telisaki implication totale, il y a des crispations politiques liées na retour, il y a exilés politiques nyonso bazali en dehors, il y a République démocratique du Congo, y compris ba prisonniers politiques ou yo bazali ko piriger ba peine tilelo na ba prison et sengeli ba retrouver liberté na bango en vue de permettre bango ba participer na processus électoral oyo échange et le kaki kitoko makasi souci majeur ya alternance pour la République bazali ko senga se implication totale ya corps ya Saint-Sylvestre pour na ko permettre RDC et l'ouana crise politique où ezali ko traverser dans tous les sens et que yo oui. Du 2 au 3 mars, c'est où tu connais na anapiku na basaki porte ouverte. Puis parmi les entreprises qui visibles qui baniko la Société nationale d'électricité SNEL. Ba détail na commentaire. Du 2 au 3 mars, Eleki Anapi, OEZali Agence nationale pour la promotion des investissements, basaki porte ouverte Sika Wapi, ba pesaki occasion. Na bato belé oyo bazali kolinga kosala ba entreprise na ba ope basali ba entreprise baya lisusu ko bakisama yela sika par rapport ya climat des affaires na mboka na biso. Présence remarquable et remarquée ya Société nationale d'électricité SNEL oyo bango pe bachaki stone na bangwana et sika nini SNEL atalisaki na ba investisseurs que a facilité bango ya ko réduire durée et installation taux raccordement ya moyenne tension de 60 jours à 18 jours et puis SNEL a pesa qui na ba abonné na union sur facilité ya ko sala raccordement en ligne grâce à site na bango ya SNEL www.snel.cd nde okozwa ba info nyonso mama onyango oyazali moko ya ba konja SNEL abakiseki bona mikwa SNEL SNEL azokoba na misala na ye ya ko bongisa courant donc présence na biso zali ko rassurer SNEL azali activité na yo ko kende liboso investisseur ko bangate donc la SNEL c'est la clé du développement. La SNEL est là pour vous accompagner dans la création de votre entreprise. Toujours dans la même occasion, SNEL a profité qui pour na kofungola matoi na ye na ba doléance o ba abonné na ye ba yaki ko soumettre ye et bon maman nzao o ezali moko na direction ya communication pe abakisaki. Tozo beta CT pour na site web SNEL. Lelo bandeko ofungoli kaka site web SNEL www.snel.cd nyonso zali na kati. Information nyonso pour entreprise. Quoi ce pas na bisoté au côté na site web et zo pesa yo nyonso. Vous avez posé raccordement au côté ska raccordement. Au moni ba condition au rempli pe fiche no makambo nyonso. Ngoye ba service na yo ezali wapi. OK na sewana ba adresse de ces ali pour la service na yo. Ngoye bananu mikolo SNEL eloka sika esali ezali nini. Au côté na site web au rejoint nyonso. Vous avez posé au se faire enregistrer pour la nouvelle SNEL.
kaka na kati okomi adresse na mail na enregistrement obanoza ba nouvelle na biso onena ba yango wana o snel afungwa makate yango yo ekeyo oui Blezai et père étudiant ya province à Mongala intéressant qui équipe na biso vous avez détail bandeko oyo bozali komona bango balati ba mandalala na nzoto boye bazali kokende bitumba te bazali pe kokende kokunda batu te kasi bazali nde ba étudiant awa tozali na province ya Mongala bandeko kokamwa blezage ndenge tomonaka aba étudiant okomona étudiant musu bazuye bapakole makala misusu bazali kobeta ye kasi awa basala kango na forme mususu bakolati sao mandalala na nzoto osimbi bakwa ndenge bazali komona nzela bozali koyemba misusu bazali kobina neti ndeko o bozali komona balaleli eboye oyo alali nde azali étudiant bazali kobleir ye ndeko mwasi azali kobinela ye nzela kasi ya kokamwa awa ezali différemment na suka bokolata bilamba propre lokola bandeko bomoni balati awa balambeli bino biloko baservir bino mpona kolakisa bino boyeyelamu na université na micro ya CNL yoka communication biso toza batidia system Mongala oui tosala marathon na ndenge ezalaka toza koyamba ba nouveaux étudiants lelo bon tosala marathon tosala ke ya nouveau étudiant bongo topanda la boso na mwa marathon si bango nde toki tosala ke tolata uniforme tosali mwa ambiance tokomela tolei otesali a tokomi bandeko kokamwe province ya Mongala ekeyo oui na wenza mola sanité toni makasi na komina Bandalungwa tozali awa na wenze ya mola précisément na banda na quartier Kimbondo bandeko boko kamwa niveau wenze komi salité na 4 coins ya wenze sachet potopoto nyonso ekoma ya la merci esika ba papa ba mama bazali koteka biloko kolia oyo ezali normal te kasi soko tali bien ba papa o na ba mama ba futaka ba ticket na bango chaque jour oyo bandeko ba dimsate ba lekaka kasi apona ko salisa salongo ma papa mawa comme conséquence ezake bazali koteka biloko kolia pembe na bandindi pembe na fulu oyo koki komemela ba sombi ba maladie ya ndenge na ndenge kokama wenza bandal otebaka na sango image nango kutu soko ke mikolo okobosana na micro ya CNL yoka communication moko ederangeaka bayaka kaka samedi bayaka basalisa longo balongoli men solo wana eza kaka esengaki efu baswanyango mpenza bien yango tolobi papa burumesi ya komini ya Bandalungwa papa Antolo Ngange bwakana no misu na kati ya wenzo oyo po ezali normal te bandal otoyokaka ke bandal c'est Paris tala wenze nango salité solo pasi na kotala ta na misu oyo ezali kosenga ko changer non seulement ba administrateur ya wenze oyo ata salongo esalamaka chaque jour pona ko permettre wenze oyo ezongola image na yango et normal te tala salité ekeyo oui bilamba na ba sous-vêtements et comment otandama nango au vu et au sud de tout le monde surtout na ba moyiboy on a ba immeuble ya boulevard du Tanchoko kamwa bolanda oye comment koleka na ba immeuble oyo ezali tout au long ya boulevard du 30 juin ezali nde kofingisa ville ya André Kimbuta botala bien bandeko bafana na ba immeuble oyo ezali tout au long ya boulevard pe na komina Gombe bakoma koyokisa batu soni okomona bazali kotanda ba sous-vêtements biloko ya ndenge na ndenge oyo eza kosala ke soki bapaya baye bazali koleka bazali komona yango ezali malonga mingi te next nde bozali komona tala bino moko oyo nyonso oyo ba sous-vêtements nde etondi awa eza kosala malonga te mupaya ye amonaka bamikadi boye surtout oyo nzuruka esalaka mpe soni makasi pardon tofingi te tolobi ekeyo oui na komina monga fona na quartier Kimbuta population ba vivaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge Karine Efili soki okomi na quartier Kimbuta na commune ya Mongafula précisément na Luzizila population ba vivaka indifféremment na ba oyo bazalaka na centre ville pona kozwa mai ya komela tope ya kosukola
bota lesika batokaka yango kaka na libulu oyo bozali komona. Oyo eza normal te bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge. Ti ndenge équipe na biso ya CNL etambolaki awa, totikalaki komona te ata dispensaire moko terrain ya football kutu koloba te bota lesika bana bazali kobeta bale. Courant kutu kote oyo ba jour mususu ezongaka te ba TV biloko mususu etikala kaka esthétique ya podium. D'ailleurs côté oyo nzela ya malonga ezali te mituka to pe ba taxi moto bosana na yo po nzela ya malonga ezali te na micro ya CNL yoka communication oyo. Bon awa toye esika oyo tozulaka mai mais mai on peut tala ndenge ezakuna dosika mvula ebeti vraiment za kapasi po toka mai mususu euti boye awa zelo wana evandi wana popoza mai bomela bana bakomiki kobela mabumu batifoide ba malaria donc biso awa papa mai pasi penza pasi bana ta bazouta musika pona kotoka mai pe ya ba source wana soki mbule noki donc pasi salite nyonso ya zambe ekitaka na mai wana courant peza pembeni awa tozoluka ke bokotela bisata courant awa na cité Kimbuta awa courant ekota tozo souffrir tala ba TV bande vanda tosomba efana na bandako be chantier moya kotala ngo ezate po courant ezate. Population bavivaka na quartier Kimbuta kuna na Luzuzila basengi kaka eloko semoko na gouvernement provincial topé na batu ya mitema malamu basunga bango poko tika bango na ba condition ya boye eza normal te ata kutumbo kango ezalaka boye te ekeyo oui. Ba supporter si adari que moto un peu ba pese ba fina bango na tina match au décembre au beta lobby na cadre ya coupe confédération africaine. Aliboso avait ça une bonne chance la première journée na ya fait moi ba temps ebelé au beta coupe d'Afrique tellement ngolo pe sami donc il faut tout fortifier na des gagnants surtout pour avoir moyen au beta donc ceux qui m'en accueilli ils avaient bien habitué nyonso. Malheureusement, avec lui, Ali, Renaissance, Ali, Imane, Ali, tout consort. Mais après ça, non, tant d'équipe, il y a 4, 5, et ça la bise moins bien. Donc, pas que ça, donc, ambition, la bise, il m'a match Betalelo, à sa performance, n'est à l'icolo, en plus, à Bandeni, on jouer pour à côté, dans l'éliminatoire normalement. Tellement bandieux la première journée, et ça a que non, gagné les lots pour les loter. Donc, après ça, il m'a abéta vraiment. Abetaka ne ba vite abetaka le quoi mazemba abetaka et ça peut moins bien pour ba joueur belé ba imana na ba besi en coupe d'Afrique tellement il a première fois beta coupe d'Afrique faut te payer ça ba chance vous avez chance sur beta te ba chance za lango déjà na lala kinango na lota ki yango ka ki te ba binde skwele ke belé pona otala neti ba diable ndenge azana aumeli pe fort beta compétition na tema na sepeli makasi ko ya na yedo ezalaka bien lobby. Donc pour nanga moni na ndenge na osu l'équipe nanga yeza entraînement mo to ça lo biso pa na bango kuna neto ke beta mais a eza entraînement osala te ba division imana ba simbela biso ka équipe na biso ndenge ba mesana ko simba yango biso pe ba supporter to za na sima na bango to ko tika bango te do à travers na biso ndé pe sa équipe sentiment pour to gagner match yango sérieux zali parce que ba betmane ko trahir équipe bazalaki to bengani bango nyonso to tika le biso ndé ba original makila rouge donc to vandi wana donc bo pe sa chance. Et Ali donc Maramamala me resalama. Donc c'est bon score en match vraiment on appelle ça 6-0. Au Baozo, à Baolokota. Blagité, Baolokota pena. Tika to souhaité joyeux anniversaire na Valérie Mala Clover de Kimberly. Oyo azali ko célébrer anniversaire na ye mokolo ya lelo depuis Paris et sika wapi champagne komelama avec un pack pays idéologie de la part ya moko ya balion ya communication David Tsala oyo azali pe kuna na Paris. Et l'axa ghetto comme na suka ya présentation ya scène la actu ya mokolo le bandeli ya semaine la mo mabota mamino bisikanya so bozui ton ya kolanda biso to aka ba umbo na bino pona ko servir bino to lo baliso nini ba mama boza kitoko yo wapi elenge wapi oyebi 6e anniversaire ya balure ya communication to 6e anniversaire ya scène et kozala na ambiance ya kosakana te boya ebele déjà ba disposition nyonso ces amis kitoko makasi CNN elenge wapi
Ekeyo. Oui.